bien. Elle est du Nax, Saint-Pis. Ouais, ça c'est Rougier, c'est quoi? Nous sommes toujours ensemble. Lelo, mon colonne indépendance. Akongole, utelema tusimana maboko. Kwete moka Kongo, kasolo egende liboso. Lelo, mon colonne indépendance. Mama, utelema mokanga makuta. Tobina indépendance. Cha cha cha. Indépendance. Cha cha cha. Indépendance. Cha cha cha. Indépendance. Cha cha cha. Ma père, ma mère, aussi ma mère vénère. Puis je peux pas raconter ça, livre vénère. Mère, le coquin à l'époque qui a boué, c'est ça. Père, le coulard des verres qui a boué, c'est ça. Le 15 juin, les cours, les faux, tout c'est plus l'air. Du coup, c'est plus là comment. C'est comme ça. Les qu'on a guerre, au lieu qu'on sait plus la dégué. C'est plus là. Le livre c'est la guerre, le lit qui embrouillement. Le coup c'est gana, le déco, en plus mal, il faut guerre. Parce qu'elle dépend d'un petit peu, il y a 50 guerres en déco. Indépendance c'est la biso, va congolais. Tout c'est là, la secondaire la biso. Les amis mokolo ya ba congolais. A congolais tout c'est là, secondaire la biso. Cha cha cha. Indépendance, Cha cha cha. indépendance. Cha cha cha. Les 30 juin, Les 30 juin, les alliés mokolo ya ba congolais. Ba congolais totelema, tozala na bomoko po tokende liboso. Les 30 juin, les alliés mokolo ya ba congolais. Ba congolais totelema, tozala na bomoko po tokende liboso. Debout congolais, unis par les forts, unis par les forts, pour l'indépendance. Debout congolais, unis par les forts, unis par les forts, pour l'indépendance. Lelo, mon colonne indépendance. Bilenge ya Kongo, utelema topina luba, baluba, baswahili, bangala, biso nyonso e. Lelo, mon colonne indépendance. Papa e, utelema topina luba. tobina indépendance. Cha cha cha. Indépendance. Cha cha cha. Indépendance. Cha cha cha. Indépendance. Cha cha cha. C'est dans le nez, c'est grand fêté, c'est le yo. C'est plus là, mais l'air, on a dû à Congo. Voir ma décor, tout le binaire, fucaire, ma guerre, je sais plus la fête, elle est très jeune. Qu'il toi et celle bien. Accord, tous amis, mais bon, la Kinshasa. Le beau binaire, rumba, ma cha-cha. Accord, pour finir. Merci beaucoup la régie pour cet élément du groupe CD Zongo. J'espère que nous avons soufflé avec cette très belle mélodie de jeunes talentueux que nous avons dit au départ que nous aurons à promouvoir. Nous vous rappelons que nous sommes sur vos maisons, devant vos postes téléviseurs avec l'émission Lisolo Yakati. Aujourd'hui, nous avons un cadre du Conseil des sages qui vraiment maîtrise très bien ces articles et nous vous promettons que la semaine prochaine nous aurons à trouver un membre du comité exécutif sans pour autant faire allusion à des polémiques parce que nous disons que Lisolo Yakati n'est pas une émission à caractère à mener des polémiques, mais Lisolo Yakati est une émission qui informe l'opinion congolaise, disons. Nous revenons avec le pasteur Gislain. Pasteur Gislain, homme de Dieu, tout ça qui n'a dit solo nayo, oloba qui était esengela qui bosala audit na président il y a comité exécutif adressé bilan naïe par rapport avant que avant de rendre public l'assemblée générale. Est-ce que l'élo toloki qui est élection pour ça de ma assemblée générale et Kosala ici vous savez rapport na bino ya audit. Papa journaliste, merci pour
parole au Pessingaï. Tango totindenge mukanda. Awa nde makomi nde komi nazo ngai nakendaka pembeni te. Makomi komi elobi nini? Elobi ete à l'échéance nasuka. Les comptes sont arrêtés 15 jours avant naïté assemblée générale des commandes de l'Obayango. Mais ngai na violé yango. Nazo violé souveraineté à l'assemblée générale et lobby yango 15 jours avant les bureaux qui sont autour de la fiche Zali. Est-ce que vous suivez déjà rapport ou vous suivez? Il y a un continuer. Et comme dimanche, mon gouvernement est au Kenya, président n'a pas respecté pensée, à Beninga et notre président Zali Nano prêté pour la bilan. À Sénike, bon, on a un mardi. Tolungi to bomba ngota mwa muke alobi mardi na 19h na isika na ya musala tolbite batona batu bazali na ba préoccupation na mama nene stati lobi 15 jours to boyi to koma ba obstacle que on a 15 jours ba ye matata to yebiseko to ndimi ata mardi to violer les sous statut mais 19h rozala pas c'est comme mutuna mutazana musala na ye o asala au moins de 10h ti à 15h to koki ko sala moi sacrifice wana malgré malgré violation de sous il y a texte. Tout comme n'est pas inaïe. Mais on dit que violation à texte, c'est pas juste. Violation à texte, et yekaka pour un rapport d'audit. Violation à texte, c'est la quitté. Tant que bino bolekisi mibumi balé, boula mi balé, population, appelle ça qui bino mandat, ça qui pose la bino. Mais na violation, ça qui. Nazo répété d'ici koyoyo. Tozali na illégalité. Merci beaucoup. Tous en illégalité. Donc, tous en fait, n'est-ce pas que et ça continuité à l'État. Pour et l'eau comme côté que le moins de la némana. Donc, la bande était bataille spectateurs n'a vu sur Bazali qu'on soit idée au moins. Na sikanini mbeba ezali ko uta et na sikanini na lobby était na poste koya to ko la bino président ya bureau exécutif. Tout membre yoko influent ya bureau exécutif amika kolimbo la biso makambo oyo vraiment conseil des sages azali ko yebisa biso na kati ya communauté tozali wana tokolanda isika nyonso moto oyo azali komema nungu to nzela ya mabe papa Gisèle élection ekozala ndenge nini élection ezali ba congolais basala confiance na bato babonaki élection ezali élection tant bazo ba élection mais il faut biso na nous toujours diriger toyeba élection wana ba pesi yango pouvoir et pas ya nani ya conseil des sages na bana na article 35 article 35 de l'obéné le conseil des sages assure l'organisation des élections et propose à l'assemblée générale les modalités et critères des élections. Vous allez déjà pris la modalité na bino. Tous allez la modalité, tous allez la date. Mais bateau yo bazali ko sala biso moi mon boulot nazo fondateur. Eza bureau exécutif. Balobi o bandi balekisa nini comment na monene. Balekisa bilan na bango. Na botu na bango motuna. Bilo bo bolekisa. Biso conseil des sages tous allez audit été. Est-ce que bilan wana ba assemblée générale ba kondimango? Ba kondimango déjà to bandaki na bobuki mibeko. To continuer kaka bongo te kobuka mibeko mais tant to ba kobuka mibeko mais ba oyo ba buki mibeko wana ba yebi tant to lobi to zonga na légalité et la kisini to koy sa nyonso to kende na élection pour to koka kozwa légitimité ya sika élection de bokata biso to yokani to kende na élection yoka coup de théâtre na élection ba yebo yebisa biso au ambassade et boyi pour que ça puisse ici. Mais ça, c'est du théâtre. Du théâtre. Tous les gens qui ont été dans l'histoire, quand on a dit l'administration, ils ont dit l'administration de la correspondance. Ni les 20 de l'obéli bisoni. L'article 20. Article 20 de les convocations aux réunions de l'Assemblée générale sont remises aux membres 3 semaines avant la date de la réunion. Indique les liens de la réunion, l'air aussi bien que l'ordre du jour. Maintenant, bonjour Baké, Assemblée générale des ambassades. Bonjour Kamouak. Mais bah, c'est un quitté tout.
Mais parce que l'idée, imagination comme ça. Aujourd'hui, on a côté dans un hôtel de Rolobake, les nous toujours dans ma capote, toujours ça la tête. Toujours que nous avons indexé l'ambassade de Pama. Est-ce que tu connais l'ambassade officiellement, les trésors? Papa Justin, na bandi balandi émission na biso ya lisolo ya kati bazali ko comprendre vraiment ndenge nini ba vérité ezali koleka na kati ya comité exécutif na biso na conseil des sages na ndenge ezali ko gérer communauté na biso kasi toyebi ete maso wana ezali mais pona bandeko ba sanctionner pona bandeko ba voter ba modalité ezali nini ezali ndenge nini moto akokia uta kaka boye aye nani asengeli akoma président pe nani asengeli a voter. Merci papa journaliste. Modalité ezali boye na bana tant to kokoma na ba modalité to ko publier ngo pa ya congolais nyonso na kati na Egypte kasi yebisa biso ata congolais nyonso oyo azali majeur aza na droit ya ko voter pe ya ko pesa candidature na ye kwa comme président sans exclusion. Comme nous banani musulman bouddhiste nani opesi comme on a yo na kati wana mibeko ezali il faut que ça mibeko il faut zala na séjour ya résidence ya mboka oyo il faut ça au moins une année na kati na mboka oyo il faut osala moto oyo ozalaki koyiba bakanyaka te ozalaki moto ya nini oyo azali na casier judiciaire moko oyo compliqué te. Merci. Donc, les antécédents judiciaires. Pour le compte de l'émission Lisolo Yakati, nous rappelons que nous avions reçu M. Gisnet Chimangalouke.